Bande Kobalandi, Balinga Masolo, ya lokote ya Lingala, bana ya Kinshasa, bana ya Congo démocratique, topesi bino mbote, pe totondisa na esengo ya kokuta na bino mokolo ya lelo, poto meka kosolola, makambo matali mboka na biso Congo démocratique, makambo matali lingomba ya ekolo Congo, makambo matali sanza ya misato, eye molongo mobimba, bapese yango pona lokumu ya bamama. Trantina, na masolo ya mokolo mwa lelo Bande Kobalandi to seplaki bongo kopona moko ya ba mama oyo ayebana mingi penza lokola mwinda kati na Congo démocratique na mosala ya komema sango malamu kati na mabota na nzela ya maloba pe na nzela ya loyembo elongo na ye. Bande Kobalandi to kokilingana na masolo ya mokolo mwa lelo mobianga mwabiso abianga na nkombo ya mama Ntumba Buloba Georgette o tokopesa mbote mama mbote mingi ndeko Flore soki na lobi to pamba tatu babianga tozali bongo bato babale bapandisango babale lelo tokozala bongo longona mwana mboka Jerobal Luyungakio ya De La Voix télévision ilongona ye tokokoba na masolo mwana mboka mbote tata. Bonjour Flori Mbenga, Koloa Pambola Biso, ndenge lelo toyambi mama Buloba Georgette Tumba. Ezale sengo pona même Mbenga, même vraiment ça sengo mingi mama, nzamba Pambola yo, surtout na mwana bino yo, comme on dit, hein, mois de la femme, des bonnes choses en tout cas. Ya solo Bande Kobalandi toyambi mama pambate sanza misa to sanza ba mama, mama otoyambi na lobaki yango azali mosali na Nzambe. Lelo akokisi bongo mibu tukumitano na mibale uta bongola motema uta yamba Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi ya bomoi na ye akokisi mibu soki na bosene te tukumibale na mitano lokola moko ya bakambi diaconesse na kati ya lingomba oyo azali kosambela ya KDC oyo zwami na commune ya Kinshasa babengaka ngo KDC Calvaire elongo na ye tokosolola likambo etali milulu bazali ko bongi selongo na patriarche Charles Nkela Nimpata o azali bongo mokambi lingomba mama na likambo ezali mwasi azali ekuke na bomoi ça dit la femme porte de la vie humaine. Maman Ntumba. Oui papa. Bonio. Ngolo ya Nzambe zo yikana. Oza kimia? Kimia penzi zali sika Yesu azali ya fula ko mo pepa kimia tala kaka. Mopesi ya kimia ezaye. Pe azopesa kimia na mitema, kimia na mabota, kimia na bikolo nyoso. Afuli bango mopempe ya mbota kenda alobi kimia eza na bino. Pe batikalaki na kimia. Yango na ba Kristo bazana momesanya kozana kimia ponko na bango apesaki bango kimia. Vraiment. Ndeko. Oui papa Flori. Oui, esengo yangwana je crois toki kokota directement na maman le kamuna biso maman lokola eza déjà début question na biso ezali na thématique na biso ya événement parce que ezali pe na occasion ya grande événement oyo amam et bongisi action missionnaire africaine dans le monde oyo patriarche Nkela Nimpata azokamba na thème oyo bozui femme porte de la vie humaine et yikoloba nini. Moi si azali ekuke po bonto ya bomoi aya na mokili papa ezali na bozindo makasi mbala mingi biso ba mama toyebaka te ke toza mosala ya maboko ya suka ya Nzambe bongo Nzambe akelaki liboso moto na mabele ti akeli moto na mabele akamati pema atie mais Nzambe amonaki malamu ke yambote asili sa mosala na ye alongola salopete ya création akela mwasi bonakati ya mwasi yango atalaki te lokola na akoleka na jury jury omoni talaka travail à fin d'étude les pères bato mutu passe mutu fa luka biloko oke ba juriste ba osani bandima ye po Adam apesaki biloko surtout kombo mais loko mwasi azalaki te siko Nzambe ake kotana matière na ye ya suka akamati mwasi olia sala ye na mabele mabite matière na osali la mwasi fona beta Flori Mbenga pongi apeta ya anesthésie ya solo ba Flori Mbenga lali tala na kati ya mikuwa ya Flori Mbenga ya panzi ya loboko ya mwasi bakamati mukuwa
bakeli mwasi. Ça veut dire que mwasi bakeli e na mokuwa. Po bayebi ke na kati na mwasi nde nzamba yebaki akela mwasi na mokuwa. Pourquoi? Po atelier ya création et ko sala malisusu na libanda te ndenge nzamba kelaki nango Adam, mais atelier ya création et ko sala na kati na mwasi. Nzambe akamata mumboto epai na tata akotisi yango na atelier ya création. Papa nanga po loba okozwa munoko na kati ya atelier, po tambola okozwa munoko na kati. Donc nzamba ako créer yo mais na kati ya atelier oyo ezali mwasi. Yango na mwasi aza porte po anini na kati na ngo tango bakeli na création atelier ba créer mwasi ba créer mutu ba créer miso ba créer makolo pe ba fuli pema. Mais pe mamande azali ekouke avant on y a ta planète au terre. Il faut ça la 9 mois de transition na kati na nga mama. 9 mois de transition. Nga na le yo le. Atana babato balabaka, moi je n'aime pas les femmes. Moi je n'aime pas des femmes qui parlent. Tout na ye okoya ki ya kokoya ou bien oleka ki na transition il y a 9 mois. Ça veut dire que la femme c'est une porte. Maman za ekouke olingo lingate okoleka par mama. Avant lui a sandwich na beefsteak. Nga na le yo zi na moko ozi kuna na motolu. Nde sali yo ozala. Bo poni ata mabele oyo. Tala papa, ezaki na bato mibale basopa makila. Yesu asopaki makila po abikisa. Mais moi si asopaka makila po porte fungama pe muto azwa bomo. C'est kosopa makila c'est entre la vie et la mort. Vraiment. Ezalaki penza na tina ya koyamba mama Tumba Boloba Georgette. Pona koyoka maloba penza ya motuya, maloba ya bozindo, maloba ya tina oyo zali kosunga bana ya Kisasa, bana ya Congo démocratique pona nini te ba mama ya République démocratique du Congo mboka na biso. Kasi mama koyoka yoko loba kitoko mingi. Koyoka yoko limbola makambe zali ko sala sengo. Kasi bato bino bo pesi na mokili. Oh baleki na transition. Ya bino ba mama ba yena mokili ba koli ba tali mwasi te balobi te. Ata to lekaka na transition na nzela ya mwasi. Ata ko sopaki makira poto bima ole na mwasi, ole na ndoki. Na kisangane balobi keba na mwasi. Aleki mondele na mayele. To ba boni et pas na bandeko mama. Mais Baptiste Subo ndenge confrère nanga Flori Mbenga a oti koloba. Kolia na mwasi kolia ndoki. Mais deux fois sous na Kinshasa to ka mingia mwasi atonga mboka te. Eza sumuso baka mwasi aza dernière bête après les crapauds. Mama sangi sila bisonyo swana. Merci papa, le bien ngopeza solo. Mwasi tozali na basi. Basi lolenge mibale. Mwasi azali na Yesu na mwasi azangi Yesu. OK. Tala ndaye bandeli. Mwasi ayibami na nyoka. Nyoka nde moto abotoli mwasi eloko ya motuya oyo nzamba tiaki kati na mwasi. OK. Dès le début, nzamba tiaki mwasi azala ndoki te. Wani eli tradition ya bato nde bakeli. Mais yebisanga moto ana solo ba olia na mwasi olia na ndoki okobeta mamani na miso ne pas talio. Ozoma yoko. Ça veut dire que soko lingi moto atomboka finga mama na ye. Otale soka silikaka te. Ata zai koseka okata koseka. Mais tu peux rappeler mingi ba finga ka mama ke papa. Oui. Toboite bolema kozanga mayele. Ndeko nanga landa malam. Mwasi azalaki évangéliste. Mais mawana mwasi po aibosanaki koloba na nyoka. Mais mwasi alobi na nyoka. Alobi nyoka. Biso ba pesi biso biloko nyonso tolia. Mais sauf ka nzeto balobaki tolia ngo te. Mais eloko ebomi mwasi kolulela. Poso ki mwasi abatela oyo nzamba lobaki na ye. Mwasi aza dimension mususu. La femme c'est une puissance. Aza puissance pour nanine. Aza ina puissance o nzamba communiquer ye yango bandazala. Kometango nzamba keli mwasi. Ayaki nembala moko te baza kotambola. OK. Ça veut dire que kolongwa na simati yo koma ti place yozali. Est-ce que bato mbeba ko tambola esika moko bazanga ko solo? Non, nzamba za ko communiquer mwasi nguya. OK. Mais yebete tozana moyibi o aza Satan. Satan ayi ko buka dépôt
na nzela mwasi lisumu ekotaki mais nzambe ayebaki ete eza mosala ye ya suka alobi oui kaka ndenge yo okoti obuki depo oyibi biloko ezalaki na kati kufa eye mais yebe ete na nzela ya mwasi nde ya kobota mwana mobali oyo akonyata mutu na yo. Ok, amen. Akoécraser mutu na yo. Oui. Ça veut dire que la femme c'est une mwasi aza eloko yo nzambe azali kosalela tango nyonso. Soki bato balobi te kolia na mwasi kolia na ndoki mwasi azangi Yesu. Toza na bana elilingi ya Eva, tozali pe na bana elilingi ya basi ya chambre haute. Ba oyo bayambi molimo mo centre bakoki kotonga ndako. Talisanga place bakomite otangi na mokanda ya Proverbe chapitre 14 babi une femme sage bâtit sa maison. Mais aza maçon te. Ok. Mais la femme est censée la détruire dans ses propres mains. Oui. Elle est censée à détruire. Tu as l'olenge mibali. Tu as batamayele. Moto ya bwanya na elema. Bazanga kate. Kolo bate soko yozu elema au généraliser ba manso ba bilema. Te. Kaka bato bazolo ba wana kolia na mwasi kolia na ndoku. Soko tali ana mwasi na ndako abota bana. Mais abota na bana ndoki ndenge nini? Oui, il fallait pas abota na ndoki, il fallait abota na soso to na ngombe to na mbisi. Mais aluke kaka mwasi po abota na ye. Aboti kbodo te, aboti makako te, aboti mokomboso te, mais aboti bato mais na mwasi ya bengi ndoki. Soko tuni ya bengi mwasi ndoki, bongo ya za parfait. Ya kokina makambo nyonso. Ah, en tout cas, bravo maman. Alors, maman, lelo tango bozo déclaré binobasi l'égalité, c'est-à-dire la parité au moins si lelo tout le monde ba télévision, soko tunako kene mwamba on a tellement moko tolanda ki lokwa pezali tana biso ya ba information de tolanda ba info, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid-19. Alors, si ce qui totali na niveau ana basi ba obike base à 50-50. Mobile 50%, moi c'est 50%. Est-ce que bah domaine vous autres là yango église, tous politique, tous vie sociale, économie, tant de choses. Neti maman rolobanini na kawana qui parité au soutien kango. Papa, moi si sokoti moi na mobali, ba raisonnement qui sénité. Et là on toujours singa ba mama, to lobite ke mama koma ku konza mobali. Te Bible apesa ki bokonzi na mobali atikali mobali ataza muke azaka mobali po aza image ya Nzambe ozoka nazana na beaucoup de respect na ba papa po baza première image ya Nzambe nga Amen. Naza photocopie ya tata amen ozoka Nzambe atire na kata image na ye photocopie nde abimisinga mama pe akamati bokonzi apesi yango na mobali alobi mwasi okozala lisusu na posa ya mobali na yo kasi yango epekisi te ke mama tanga yango epekisi te mama yekola yango ekangi mama monoko te vandisi na kuku egumbisi ebe mokongo na kokulumba muteke non ta musu bongo ezosala mais or que une femme ya makasi liboso ko moni mobali ya makasi ça veut dire que simana ye eza na mwasi makasi amen po atana lobi na miso bato te ata bato nyonso ba conseiller no ba bangi kolobela yo menga na sena na biso na oyebiso vérité oyebise na chambre à coucher na assemblée générale to betima solo mususu mais na sena nde tsika basinya makambo nyonso vraiment on a habité so saisir langage na ngai donc na chambre mama zana façon ya kolobela mobali na ye soki asali erreur que tala oyo zalabo mais tamso na miso abata betanga loka indif mais akangi yango na motema que tant to comme na assemblée générale na sénat ya mbote to tia mito na biso poto signer ba buku mususu obandi ko yebise talo yo kozaka bote zalabo po ekopesa lokumu na yo soko kei boye to pengu yango na mwasi azali na rôle ya éducation ya solo mwana motabana ko éduquer ezaka mama omweka tanga bima na libumu wana pa elongi ya liboso ako asoka bimi na transition elongi ya liboso ako moni eza ya mamati ngam na bane papa ko ya après nde bakoti se na salle d'accouchement mais mota liboso sa moni eza ngam na moni alors papa eloko elinko ba ke mama azali na motuya mokili nde evandisi mama pe kangie mutu ke oza na droit ya kotanga te
ozana droit ya boete tina babiyamba mosusu pe kangi mwasi monoko mais na chambre haute Yesu Christ bakangi mama monoko na biyamba mosusu kolandisa na makomi ya Biblia we pekisi mwasi koza bokonzi liboso na mobali kotelema kotel sika mibali ba wana makomi masantu nde motelobi makomi olobi yango bien Bible pesi biso elobi ke ordre ya Corinthe yango tezaki na Éphèse. Donc ça veut dire que etonga na etonga ezali na ordre na yango. Ordre wana ba pesa ki yango na Corinthe po Corinthe zaki mboka ya mobulu. Bastard bakomema bulu yekiti na ndako nzambe. Nde kokaki prostitution za normal po na bango moto akamata mwasi atata na ye moto akamata leki na yo ya ye e baki loka bon taba e kokaki toma Paulo akende wana apesa ordre apesa bokeseni na mwasi ya bali na mwasi ya zali libre ezali ordre bapesa ki ezaki mobeko te taisanga ngo soke ezaki mobeko po ani Yesu atika bato bakota na chambre haute na kati ya Bible okuta ba prophétesse bazali okuta ba prophète bazali po ani soke ezaki bongo bakanga bato minoko siko to sanzambe to sa toma Paulo apesi ordre na ye mais Jésus Christ a dit que vous serez mes témoins. Il fallait que pas vous les femmes. Exclure-moi c'était. Donc sans exception. Attaque moi si penakati. Moli mo sent abi que na côté na Joël à lobby dans le dernier temps. Dans le dernier temps na ko sopa moli monanga likolo ya bana na bino mibali na bana na bino ya basi. Ça veut dire que bakanga mino na bango kamba kwa panga yekuluta panzi. Moli mo sent soko ye kati na moto akomema moto na ba dimension oyo ye alingeli akotala oyo moni oyo tat papa eza enveloppe ngai Georgette oyo zoloba azana kati tumba Georgette tumba Georgette oyo zoloba buloba azana kati soko ba longoli ye oyo etikali enveloppe suka nango necropole suka bolula ya solo bande ko balanda kanisi soko okuti biso na nzela to yambi lelo pona bino Mama Tumba Buluba Georgette alanga nzembo na nzela ya Christ pe momemi ya sango malamu na kati ya mabota na mokili mobimba. Tozonga na mama na likambo o toye kosangana mokolo ya lelo. Sanza misato yango oyo. Na kati na lingomba milulu mizali. Kobanda mokolo ya zomi na moko kino mokolo ya zomi na mibale sanza misato mobomoyi. Mama na likambo mwasi nzela wepesaka bomoi ulakisi biso wa mama Georgette ete bato bazali lolenge mibale ya mayele na ya zoba na lingi koyeba na nzela ya teme bino bobimisi ebongisami pona basi ya mayele pona basi ya bazoba to pona lisanga ya ba mama banso. En tout cas papa merci mingi elema motalakisaka ye kaka moto azana mayele ebebe moto alakisake kaka moto azana bwanya ebubu moto alobisake moto alobaka to bengi tendance ya mama nyonso oyo azana mama aza lokola nga alataka robe alataka liputa bama lelo balataka ba pantalon to boyi bango te to bengi si tendance nyonso po to bani ko kena suka to yebi makama nzambe lobi te papa nanga Flori ndenge tozali awa nani ayebaka te mokolo moko to kolata masque motote makambo pezo ya lobi toyebi yango te na ya mabe na ya malamu mais toyebi yango te lelo tozana ba covid to kanisa kite nzambe pa permettre yango ati pause na mokili mobimba mona to batamaki na ndako ngano to akina ndako sika to tozana ba geste barrière ponani po tozobanga eyembala kaka donc ça veut dire que tozali ko solola na litoi ya mama congolaise nyos mokili kaka mobimba tous les 5 continents ata soki okokota na YouTube yoka biso mwasi azali dernier cartouche de réveil na mboka oyo cartouche oyo ya suka nzambe azobimisa na karkwa na ye eza mwasi po soki ozwi mwasi réveil ekoya nayebi bokopesaka bokoloba na ngai tala boye etali biso te mais oyo akela biso moto asuka yambo te asukisa mokili oyo akosalela mwasi donc Dieu cherche un cœur disponible nzambe azali koluka motema oyo eza pembeni motema ya mwasi nini ta mosu na mwasi oyo nazomona ko elema soki ayoki loba na nzambe asosoli identité na ye
asaleli yango na bomwasi na lolengo nzamba lingi akokotele mapa ningisi RDC. Papa, na mboka oyo ba mama mayele baza. Ko kansate kende omona ka ba ventilier ba tout il y a des mamas mayele. Azane loko ya motu ya ko communiquer pe na baninga. Yango na milulu wana ya le 11 na le 12 Nzambe alingi asolola na litoi ya mama congolaise moko. O azolanda biso na itando. Nzambe alingi aloba na yo identité o ya pesa yo ya mwasi kotika yango ezala bongo te. Ozala bombe retardée te batia ona misé. Mais éclater marquer génération na yo na makambo ya malamu. Mokolo kozala pe na mokilité bato batikali kotalaka bia mama wana tango azalaka ndenge balela tabita na bilamba oyo azalaka kutunga. Donc yo petika bilembo ya malamu oyo bato bakobanda ko banzaka yo na yango. C'est que maman nyo surtout ndenge azawana azana potentialité oyo Nzamba atekati na ye. O biso to yebite mais na koyekolaka na koyebaka satana nda yaka olatsa biso elamba moindo poto yebelo côté to zalaka ba maman bongo bulu yeki. Mais soko fungoli miso comprendre l'identité na yo papa tika. Maman Tumba. Oui papa. Ba mama baya Nzambe atia bango loko moko na litoi. Oui. Na sanze ya misa to kaka pona ba mama. Oui. Ba mama ebele sanze ya mindondonde yango. Soki li popela esomba miteli puta. OK. Wana mindondo. Soki papa peso zele bo senge ya mama te. Wana moto kopela na kati ya ndako. Na ba mama ya lolenge oyo. Oyebisi bango boni kulandisa na milulu bozale ko bongisa na KDC comme na Kinshasa. Parce que mon suba réseau belé oh non. Basomeli putate. Basomeli putate papa soit ici azungi boy. Est-ce que ba eloko yo za particulier na kati ya convention de femmes oyo ezanini. O ba mamba ba wi ko s'attendre nango. Papa nanga yoka. Moi si liputate. Po ba puta un peu to la tsanzo nzuka kaka. O la tsango le kitoko irenye le ko baka polu ka sanza msupo. Mois de mars monsieur egoyaka lisusu. Mais moi si Nzamba azoluka motema disponible. Webi ke nanzela moi si soki a telemi na bunzambe a telemi na lolenge mama akoki. Moi ça ko porter un plus na société. Amen. Moi si akomema changement na société na biso. Ne suko batata bakoki te ba mama ko telema basukumi makambo itambuli. Et puis maman a na solution. Banani batondi 6 ans. Ezali ba mama tantôt mon ba salaire na bino ezate. Talisanga mama ya kanga maboko. Tozo telema pona otana ba nanga kokufa te. Mobali nanga salaire ezate. Na obaki sa paye te. Nous sommes mariés pour le pur et meilleur. Fona nateka tamakala, nateka mai, nateka nguba, nateka biloko ze po libota ebika molongo pe ebika. Toyeka ka kosona lito ya mama congolaise ke mois de mars ezali mois ya milangwa te. Que papa tika na nzungu kulumba za sanza na biso. So ko meminga na kinkole te tokoyoka na te. So ko meminga ata memi ona kinkole. So ki na kioko matkosuko na maya kinkole te wana tokoyoka na te mo tokopela. Papa nanga na asuko na maya kinkole. Asuko na mayo ya ndako. Langi na ye ko changer te. Kombo na ye ko changer te. Akotika la mwasi. Ako changer pe soko akokoma pe soko nini te. Atikali toujours mwasi na ndako. Yango na papa ba mema ona kinkole. Na sanza ya mois de mars ba memo soko na sanza nini ezalika kinkole changer identité te elungwe pe communauté etikalika mais na sanza ya bomwasi oyo pona ngai na monaki malamu tokota na réflexion toko sala nini poto tombola mboka na biso surtout biso ba mama tozo ganga violence faite à la femme mais qu'est-ce que nous faisons tosani Kaka, violence faite à la femme, basi ba violer biso, mais biso moko peut toujours se violer pour biso moko toujours la tabila mama be, biso moko toujours beaucoup là-bas na malamu te, biso moko to kamati bakamo mosusu to longoli yango na nzela to bebisia. Biso moko toujours ko sa violence na ndako na biso. Alors Maman Tumba, s'il vous plaît, parce que na ba sous-thème na bino, na retenir le monde ba sous-thème femme, positionne-toi à la pensée du créateur. Oui. Net ça ba sous-thème ba baroya, maman baroya. Moi si atika na position oyo nzamba lingi ye azala. Papa yoka, eza na basi mosusu balongwe basi bakomi mibali. Oui bien. OK.
Yé, abali moninga ne mwasi. Oui, bien. Oui, toi bien. Et ça, penser à Nzambe. Ok. Ça, c'est négatif. Ça, c'est corriger le créateur. Mais or que Nzambe okoki ko corriger yete. Ata na longoli suki na ngai oyo na kati suki bugi tout na milongoli na komi mobali mais na ordre ya Nzambe esalaki yete nazala mwasi. Nzambe azoba te. Tikala na position Nzambe alingi ozala ya mwasi mais okozwa ba potentialité tant musu mibali bazana ngote. Mais na mukile bapaya pe koma moi ça zui zemi me ba longoli zemi wana ba tia pa mwasi mususu. On n'en disconvient pas. Nyos oyebitala Satana azali ko bimisa babato na makambo ebele azoso pa ba innovation mingi po alongola bato na pensée ya Nzambe. Mais tozo ebisa mwasi atikala toujours na pensée positive. Comment Nzambe ya pesa ki olibumu okumba bana obite ngana lingi wana te na kokende na lisangana ya tata na mama te na kende bazwa tonga babetanga na libumu na momboto ya botata po mwana wana botama mwana botami na sentiment bato mibale to kansi bongo neza nini pa kozwa mondoki abeti yo po na sentiment bato mibale po auti na pensée ya mutu te mais auti na pensée ya serenge mais tata pe mama bayokani bavandi esika moko pe Nzambe assiste bango na kati na atelier po akela mutu. Ok. Omoni ke ekeseni ke na moto oyo tonga ezui eke poser na atelier. Oui. Ya solo bandeko balandi na kanisi na boza ya kosepela na bandako bopambolami pe topambolami na bino elongo pamba te kuzwa maloba ya motindo ya boye esingaki kaka ezala mokolo ya lelo toyamba mama Georgette Ntumba Buloba pona koyoka pe kolandela bokebi bonso maloba ya motuya mayazere kobimisa pona kosunga biso banso bana ya Congo démocratique. C'est surprise moko ezalaki pona bino bandeko balanja mokona lelo ye moko mama lobaki soko moni mwasi ya makasi azali c'est que elombe moko pe azali pene na ye na lisungi ya bandeko na nzela ya bilili tokosenga penza na papa na biso mulonga ni ya mama na biso Georgette tokoya papa Buloba tokozala pena bosenga na ye aya kokota na plateau na biso awa pona kokoba masolo longo na ye bongo tokosukisa ma to bongisa ki pona bino mokona lelo bandeko na caméra basungi biso pona koyamba papa Buloba bongo tokoba masolo mabiso. Merci. Héritier Sunga biso, merci. Nazali na annonce moko très spécial pour le mois de la femme 2021, mois de mars. Nazali kubianga ba mama nyonso oyo bateyaka oyo baganyaka milimo oyo baprofetezaka oyo bazali bapasteur baévangéliste badiaconesse bagayerdame bamama nyonso babiangami kozala na convention très spéciale e kozala na full market na balabala Wilerik Itaga kuna nde bomama ekoyangana mpona kotémoigner oyo Nzambe abongisa ete femme c'est une porte de la vie humaine. Mon côté akokobima na planète oyo soki mama aboti ete donc mama azali porte ya la vie humaine. Il faut mama azala poser na position oyo Nzambe abongisela ye. Celui qui trouve une femme trouve du bonheur. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Alors donc bonne Nzambe, Nzambe a stabilisé ba mama na bisika nyonso na niveau nyonso bango bazali bazala ba femme messagère.
ya solo bandeko balandi bakolo baloba te nzete ya mbila bamataka yango na loboko moko te toyambaki mama na biso Ntumba Buloba Georgette azalaki ye moko kasi na loboko moko penzi ekokaki te esengelaki maboko nyonso mibale ezala bongo nzete ya mbila bamata yango penza malamu tala tina tosepelaki papa na biso Buloba akota po te tokoba masolo mpe elongo na ye tata mbote na yo mbote mpe na bino bandeko journaliste boni yo tata esengo mingi kozana mwasi ya motindo oyo me na mwende bokangani makasi bozobanga covid te ngaku na uluka nde tosimba na pe po tomona place covid akotela donc mpo na bino même covid ekokabula bino te ekoka te geste barrière eloko te Déjà, nalobi boye covid ekoka kokabola biso te oyebi mponi na kokabola biso te mpo na nini parce que tant covid azokoya azotala place oyo Yesu azali to azali te esika oyo Yesu azali te covid aza libre parce que Yesu alobi na biso biso ba oyo toza na kati na ye soki tokotambola sembo maladi mopaya ekosimba biso te amen, amen. Merci beaucoup papa. Voilà, c'est là qui mon introduction ya masolo. Toza lelo na maman Ntumba elongo na couple Buloba. To koti vraiment na kati ya couple Buloba pour te décortiquer thème ya milulu ya ba maman femme porte de la vie humaine. Alors papa pona yo thème wana oyo ezali inspiration to lo bayango ya patriarche Nkoko na biso kumu na biso Charles Nkelani Mpata. Oyo pa kozala haute na kati ya manifestation wana oyo pe kosalema awa esika masolo ezali koleka thème wana papa Buloba elobeli openzani ezali mayele ya molimo nde yango etindaki biso komona makambo na misu ya bonzambe moto akoki jamais koya na mokili oyo soki tata na mama bavandi esika moko te mokili akomi kotelemela yango nakasi bomeki koloba mwa mokia wa na ba bébé prophète mokili akomi kokende nango na kobungisa mayele ya bato nzoka nde mokano na nzambe liloba na nzambe etelemaki wana moto akoki koya na mokili te soki na nzela ya papa na mama lisanga te eza impossible est-ce que tokosiemisa yango même après milulu oui mosala na biso oyo nzambe apesi biso ezali ya kozongisa bato à l'ordre de la parole de Dieu. La femme est la porte de la vie humaine. Elle est la solution de la société des hommes. Mais tout le monde appelle société c'est compliqué de plus en plus alors que maman peut bazali wana solution zo mona na te kasi yango na mone to société na biso mobali akobundisa mwasi na biloko lobaki wana. OK. Mobali a sa déclaration déjà collier na mwasi collier na ndo. Et c'est encore plus grave hein. Ce qui mobali a koloba était mwasi azali dernière créature nasima ya podo kokela mana podo des crapaud nde ebongi biso na société à lelo te remettre en place liloba na nzambe et la femme accepte de mettre la parole de Dieu en exergue. C'est tout moi son anaye. Tika kana za tambana na Yesu allo bakalo bakami. Ngapi na zana mwasi nanda kotata le kapete. Bande ko balandi, to zale ko bana papa na biso ndeko Jerobabe. Oui. Ndeko Jerobal limbisa. Merci ndeko Flori. Papa Buloba, na ba sous-thème, na ngina pesa sous-thème moko awa, je crois eza deuxième sous-thème, ba mama baroya ba découvrir yango. Le quoi yo epembe na mama obeka mpe ko fungula yango. Ba Bible femme une créature raffinée de Dieu. Na zuka raffiné wana. Pensez dans les années. Pensez d'abord il faut te reconnaître avec le aspect. Na kat na atelier
Un artiste ne peut pas vous faire une œuvre d'art où il peut s'ailleurs et s'engoter. D'abord la beauté. Ok. Dieu quand il crée, hein, il regarde et l'oko yeko lobisa nani et lobisa bango. C'est moi c'est ça qui donc tant on s'ambe à sali moi si a pesi ba forme moko boye. Et monaki kaka Adam moni moi si. Abi voilà l'os de mes os, la chair. Nana tuni. Ah, yemokwazo. Ah, on s'est dit ce qu'on a fait. C'est tellement et comme on l'a dit ça. Et c'est aussi une responsabilité par rapport à nos cultures. Ok. Moi si, où il y a des fleurs, les hommes n'entretiennent pas leurs fleurs. Il y a un papa boulot danger côté wana. Alors maintenant, on va bien femme découvre-toi. Découvre l'identité. Waouh, ça dit femme découvre ton identité. Oui. Maman, je réponds à maman côté. Femme découvre ton identité. Oui. Raffiné ni kobete. Moi si ozala mukuse, ozala munene, ozala muke komitiolate. Ok. Nzambe azwaka gloire na batami kuse, na batami nene, na batami indo, na batu ya pembe. Soki motalobi na yoke, tala yekuna muke, leba ninga lekyo kasuna munene ti. Tala yekuna mokuse menga lekyo na molai. Yo ngape na lekyo na mokuse, yo lekinga na molai. Mais ba ning baza complexé hein. Yoka. Yango eloko bani bala bake, bala mama ke, mama kozala complexité. Ok. Ndima oyo nzamba lubi yo oza. Amen. Hein? Ko piétiner en côté. Ça veut dire dans le lingue yosa, osa bien. Osa une belle créature. Ok. Alors to kokota na bozindo, eza na basade nzambe ba kokota na bozindo ba kolakisa bino raffiné na makambe pedi. Sur le plan spirituel et plan physique. Voilà, merci. Merci na moni tozo kende poto koma na suka masona biso na kanisi affiche yango oyo pona milulu ekosalema awa na commune ya Kinshasa na ville province ya Kinshasa. Les wana Action missionnaire africaine dans le monde organise la conférence spéciale des femmes messagères de la RD Congo, thème femmes porte de la vie humaine, du 11 au 12 mars 2021. Jeudi 11, vendredi 12 mars. Très bien, de 8h30 à 11h30. Bawatrice de Kozala, Mama Souzi Salazaku, Mama Valentine Bodo, Mama Bouloba Georgette Wazali Moko Yaba invité na biso Yama Solo Yamukona lelo hôte nyango Kozala patriarche Nkela Nimpata Charles Mokambia KDC Kigoma et Kosale Mawapi na salle polyvalente food market où ils amènent à croisement des avenues Uleri et Itaga na commune ya Kinshasa mosika tena kan Lufungola soko yewana okokuta koko na biso mpaka na biso patriarche na biso Charles Nkila Nimpata azolembate hein alembite na ba mama bakozala wana mikolo mibale pona sango malamu ya kitoko penza pona ba mama. Alors motu ne pas et pas ya papa na moni a milulu ezali thème et le beli ba mama baté ezali kaka ba mama est-ce que ba papa baza pe na place na kata milulu boyo place munene place munene ba mama place munene papa akoya na mokili nde ni soki mama zate. OK. Mama apesaki ya na motuna moko awa nzoto ezali enveloppe. OK. Donc ngai naza na enveloppe ya mobali, mama aza na enveloppe ya mwasi. OK. En réalité c'est ce qui est au-dedans. Ce qui est au-dedans c'est l'esprit. L'esprit n'est pas homme, l'esprit n'est pas femme. Très bien. On a mon Bible le bin abiso et de tant au côté na lola. Il y aura ni femme ni homme. Ah, et vous on comprendre. OK. Donc c'est un peu ça. Et il y a on a personnellement na senga na batata na événement boy koya. Koya pona nini? Koya pona ko découvrir. Qui par rapport à la culture nengo kola. Et c'est normal que mo kanisaka pona mwasi. OK. Yo kanisaka ngo mingi. Mitan okoya ko découvrir que non
au kanisaka avec beaucoup d'erreurs. Mosusu pe ozo que occasion ya libala na yo ya bien. Mais vous comprenez que valeur ya moi si ozana été. Pour comprendre le quoi papa Puloba. Et je fais le tour du monde à cause de la femme que j'ai eue, que le Seigneur m'a donnée. Très bien. Parce que n'a pas si liberté. Yakobi misa makoki nyonso oyo azali ko comprendre par la volonté de Dieu. Et j'en profite. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Merci beaucoup. Ngonga vraiment na moni makamba kolobezele penze bele mais ngonga na biso sela ko kende pe comme na suka motune pa ya mama pe to kosuke pa ya papa tango mpaka koko na biso Charles Kilani Mpata azwaki likanisi oyo ya milulu pona ba mama na occasion ya sanza ya ba mama awa na Kisasa izali kaka pona ba mama ya KDC to pona ba mama ya Kisasa mobile. Nakanisi yo ti KDC Église corps de Christ. ezali likambo ya église corps du Christ. KDC ezali samedi to samedi. Mais to bengi bato nyonso tendance ya ba mama nyonso. Ya religion nyonso. Ya ba réveil, ya ba catholique. Tout ce qui est mama ya wenze, mama bipupola, mama sokonani, moteki makala, mai nini tout. Nzambe azali na posa ya kusolola na litoi ya mama congolaise. Osimbi de bananga na litoi ya mama congolaise. Cela veut dire que soki biso ba mama congolaise to kotelema na Nzambe ya solo, to longoli bolema, to longoli makambo ezangi, to saleli identité na biso. Na kanso tuninga potuni question moko. Hein? Comprendre ton identité. Que fais-tu de ton identité? Ça veut dire que moi si au salaka nini na bo moi si na yo Mama Buloba tozo obligé au kata po etando ezali kambi ngonga na biso comme vraiment na suka makamba Bulobeza penza ebela lolo caméra na biso ezali liboso na yo to banda na mama to suka na papa ba mama ya Kisasa bazali kolanda biso pona milulu bokobongisa awa du 11 au 12 mars 2021 awa na salle polyvalente ya food market na commune ya Kinshasa na avenue Itaga mosikati na kati pende ya Huilerie na mama ya Kisasa caméra za liboso na yo en 30 secondes oyebisi bamoni na yebisi bango ke ba mama muje wasema wa Swahili nasema muje kwele siku ya le 11 na 12 tunawachunga katika hii salle juu Mungu anapenda kusema na lisikio ya mama Congolese. Njembikila bana betu bonsu ba mamu ya baluba no anshikulwa muji tukwaji Nzambi ujine dizinga wakutwambila chintu chimwa muke bikila bampanga na betu yonsu ina ya bandundu kutuba ne Nzambe amezola kutuba na betu benu kwisa surtout betu ba mama betu ke dilas betu ke na mfunu ve boke mona betu ka pidiaye leri ya Nzambe ke binga betu benu kwisi bana betu ange lwako wandugu muje bandeko boya pote Nzambe alingi asala likambo yo mama ozam cartouche ya suka o Nzambe akobeta pona bolamuki na mboka pona kobonga ya mboka Nzambe ya pambolama Mungu awabaruki Nzambe anubenesha Nzambe kusakumuna bene. Amen. Amen. Papa Buloba. Buloba suka ya bandeko na biso so mama za vraiment polyglotte longonya na yo pona ilubeli kitoko penza. Papa 30 secondes. Nazotala ndenge avenir ya ba mama ya mboka na ngai nazosepela na kokufa lelo tendeko. Sala tout au profiter oya parce que avenir wana yo peut ko profiter na yango. Ozala ndeko mobali ozala ndeko mwasi porte za pour les pona yo yakato vivre événement parce que lobby basali ya lobby eza yo nangai ndeko Jerubal et monsieur Siri moi Loba. Voilà en tout cas c'est mon habitude zaki ya ozana couple Boloba vraiment Nzamba pambola bino et de bonnes choses pour c'est cette grande activité grande action oyo papa na biso patriarche Kilani Mpata vraiment papa oyo
azana bana bakoko bakokololo na molimo tika nzamba pese so mikolo ebele pona kafumba kata ya événement oyo bongisi pona esika otovani na food market ya Wileri et puis na croisement Itaga. Alors pona ngai na pamboli ba nyonso balanda kibiso des bonnes choses et équipe technique nzamba pambola na pamboli Dudu Eyumu na pamboli boss na biso ya de la foi TV pasteur de la foi Jean-Paul Mayata et de Genabiso Bogeri Mayata, que des choses et que Neliboso na Kata Musala. La vraie doctrine, il y a ensemble na Ndekonangai, confrère Nangai, Flori Mbenga. Tikanza Mapambula CCTV. Merci. Voilà, Tokosu qui s'appelle Koyebisake, Action missionnaire africaine dans le monde, AMAM, Bangonde Babongisi Penzami Luluana, Action missionnaire africaine dans le monde, AMAM, Bango Babongisi Yango. Donc, vous avez pensa libaku ya malam. Poso tokobanda. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 8h30, 11h30. Vendredi, 8h30, 11h30. Awa na komeni ya Kisasa. Mama olingi koteka mapa mingi. Olingi wenze mingi. Olingi koteka fufu mingi to boite. Kanga na mwa tango moke. Tikira bana baba teka. Yaka kuyoka maenzambe abongisi pona yo na ntele ya minoko ya basali na ye. Papa lobia wa kutika mama ya ye mokote tata accompagner mama oya kuyoka maloba nini bakoyebisa bango ekokipe kosunga pengai po ete na kati na mabota soki nyose bongi na kati nekolo pe makambo makobonga matondi mingi na koko na biso Charles Nkilani Pata oya zuri kanisiri nzenga ya kobongisa milulu pona ba mama bisika zali totondi penza botondi longola bandeko banso ya Action missionnaire africaine dans le monde AMAM topesi bino penza longonya na manso bozale kosala longonya pena couple buloba longonya na bino banso bozakili baku ya kolanda biso masolo ya lelo masuki awa botikela malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino bye bye. Bye.